bolukaki makambo, bolukaki makambo simbi place basimbakati. Dani Bokombe le tsunami pire c'est grande sœur propre balobi. Yo ko répondre bango te tika ba biso ba passi ange mbuipo donc babi on ne mélange pas les patrons de domestiques donc et careza et moi makasi donc on a zoli bango muto yo grande sœur propre muto ayebi bango bien ayebi ba vina bango ayebi bango bisika ba kola wana ba sokono ba mbula ba otama ba kaleso ba kanga ba singa donc na zoli bango muto ayebi bango très bien babi Christelle Kakuta aya abete ba vérité abimisa ba vérité ba vina bango donc to yebi bango très bien bon quand ça te que to répondre te boy to banga bino te pa chimukie boy lokote hein salut donc Christelle Kakuta yo balobi l'aurore de la presse hein l'aurore de la presse na ebité quoi yo masolon yo monionde. En tout cas je suis vraiment désolée, je salue d'ailleurs ma grande sœur chérie na sepel tende balingi ba de negro na maramo ezanga tina en tout cas fona kitela ngo sac pour je suis vraiment babi kitela ngo pena sac Christelle Kakuta équipe aussi gagner tongo za santé tsunami aza équipe aussi gagner la ta bransard mo vincer na ba nzati grande sœur na kitisa que na c'est parce que naza aussi souka donc abonné secret de bango nyonso ka ye wana fimo lâche mala ba musicien donc so mona yami musicien mo boye c'est que ba bima na bango mi bale abosela bana okatsa ngambu bakile ngambu na kizo maya time ngana okamu mama nani fiwa ta bina nasi fina boye bagage na été so oyebi mais ça sonne te salotoni so kita site au comprenant que oza na bagage te oza site mo ya ba intellectuel tala ngani na tema l'aurore de la presse mo na ina bien confirmé bien signé ndeza bo la prochaine émission na yana ba photo na yo okita o mata na zana ndenge zawana soko meki tour oyo donc bloquer loketo so meki le tsunami on va filmer ba temia yo mo razo bon bien cameraman ko benda biso to ko biso bien balobi patience mbui la tête très bien faite balobi ba l'aurore de la presse bango yo oyo nani o nga mwana kingandi oyo nga boy balobi on ne mélange pas les patrons et les domestiques yo zana au moins musala ngapela kama ba patron ya ba chaîne donc mutu mo boy auti na nulle part aye na télévision ba bêtise na ye ayo loba na télévision botiki pe ba biso ba passer ange mbomito do sala azana ayaka so leki na télé a défi sac a défi body a défi chaussures a défi na leki ba n'importe quoi azak mambo loba na télé leki na ka polo loba ye ba aluka ka gaz na ba komba bato loko ba dani bokombe bo matongo mon la télé tsunami au répondre oti na bi Christelle Kakuta l'aurore de la presse à lobby s'adresser na yo souka so bi signification aurore wana so yebite tuna koko na no yebisa mo na aurore matongo ndenga na so ko lobby na répondre donc ngata ngo lamuka na zawana na site o lokolo longa o santa ki oza léger Christelle dosé na nous pour la moni vraiment que ndenga oyepe na moni pena oyema be na moni pena que kande za makasi donc babi botala kaka babi to tombo kaka mabe za te que so to fandi silence boleki biso na eloko moti hein tala kaka ba horror boye donc mystique siko pena panzela biso pena ba solo na bango ba kati na bango pena nde ba kola tango ba soko no ba mai ba mbula betela biso pena masolo pena ba vina bango to wana kola pena za kindeni omoni ba fille ba fille mo boye olam debi soto la perdre la mukina tongo pa pena somelo lipa apé son bon qui classe yo zonga pour lier pour ni oza na ba mauvaise intention te bon ba fille mo bon oti donc yetanga bote makuti pa lié lié te omona azanika comme excuser mama bo excuser nga pour la langage ane pena ka so pété comme nyuso ko no zone ye to ana veni mo ba fille mo bazala bolambi ton sou bleu là kina tongo ye so ta basani pona lié ba fille mo bon ali kambute ba loti lobi ndazana ko na kanda la prochaine émission na lela bo pesa sou maloba na yana ba photo na boko mona bo comprendre aza eloko te ba biso o PM mo la tongo mo classe moni o ta po finga grande terre et supporter mo ba bagage comprendre hein et mo ba sonya ba famille ba kombo ba so ba mboke ye ban tongo bien Christelle Kakuta comprendre que Gaël mo beta ba na poto ya ba mais na lobi Christelle balobi ba sangani bala soki pe mi balé soki pe mi satu na ebiti hein balingi ba ya homeka na pesi na pire ser na grâce mbizi na pesi mbote bisika zali balobi la fille en audit TT hein moi ça tamba na audit TT liboso na Paris na kata France eza grâce mbizi na pesi na mbote c'est pire ser na o ba mi se minene ba boa ko loko papa wemba ba grand mopa o ba Kofi Olomide ba jibe mpia na ba fali poupa ba faire rigola taka ba mi se minene bongo hein ba o boaka pire ser nanga grâce mbizi siko yo mo eloko mo ba mukie oyo kutu avant musicien boaka yo fa bima na onanu ba boaka yo kutu ngana yebi yo nanga boaka na boaka muta boaka azata apa musicien moko boye pe kutu to yebi pe kutu olinga pe kutu tanga komboti nanga boaka muta boaka azata est-ce que yo no zampa mbasa boaka yo
faire go la sabwaka yo fali pupa sabwaka yo Christelle to li penza o lo ba pena likambango parce que quand ya makasi na olenga ndi na zabo ndi na zabo de oloba déjà ba changer équipe o e gagnera té on ne change pas l'équipe qui gagne bazala mi balé bazala mi sat les tsunami ba kokoka été site o ba kibango avec raison ba yebi makamba ya la pas biso César lingasko ba buzo ba anti donc à comprenant que maso na ngana awa ekosimba tenga na za moi pete ngana donc tout ba na transparente quoi bon ba ça pas transparente dans ye simba te ba kokoka té yo moni ba kenda de ba fi ba makambu te on a bi quand c'est la c'est na c'est petit no baza ba ko répondre à ba question na bango nyonso ngana ema so na bango non doser ka po air moko et bien la français toute vérité n'est pas bonne à dire mais jour ezalaki y a pas monde à lobby nga pe na répondre mkie o ezalo rola na zo prévenir so ka ba kisi suma lo ba diko muninga o lobby siko neto yana ba prévenir so bo comprendre pena que o wana en tout tika e moi ça ba musicien moi ça ba joueur moi na verni pas tu verni ka o feo le kana mission ba salio pona nino ko lâche à niveau maman vraiment bon comprendre biso parce que quand là les apenda makasi quand là peneza makasi hein yo mission ni yo sala rapena o ezaka na gaz émission ni yo sala ba vie yo sala ezaki pona yo moko to pona sondeni yo mission ni yo sala hein ba vie o lo balika ba vie o nga batala nga o po mission nga batala ngo yango bochaka blo na bino na kati batala yo na site ya nani na site ya nani donc eza penza pasi mingi eza penza pasi mingi donc boa eloti te balobi bomba te Christelle tika boye pe balobi bomba parce que toyebi na biso ata tobimisi na biso ba photo te toyebi ba vie na bino toyebi ba vie na bino donc yo mutu nyonso kaka soki oyambi na émission na yo moi musicien mo moi star mo boye tom super ya munene te loka ba jibe mpia na boye ba porte parole moko boye obimi pe na ye au sein de l'émission après à la li au petit donc bo excusez biso pona moi nini bo comprendre quand déjà tellement ma kasi mingi ma grande sœur chérie ba obi les tsunami de la presse tala yo moni pe les tsunami ti to répondre ma ramneza dans te poto banga ye mais eza donc ki eza grande sœur mo rasola na yi na ndimite les tsunami ko tinda na finga sœur mo bo côté ko na ndimite mais yo le roi ba tinda ata mukolo mo tindi o finga tant que intellectuel tant que majeur tant que ça mature est-ce que ko finga pena mutu mo yebi ke akena na kuna tongo liboso na yo mutu moko alataka makasi liboso na yo mutu moko azaza na ba bloc oyo ozo ko envie peut-être koma na liboso est-ce que yo ko finga je ne pense pas ça raté balobi soki bo meki lisusu turo to ya na ba photo to ya pena na ba photo pena to laksa bino pena ndebo banda okota na bapango ba voisin bo ke senga ba maya moto bo mela tina tongo soko meki pena turo pena so meki to filmer tina ndaku na bino ti bisiko vandaka to ya pena ko filmer bango moi trombe ma dexa comme litama comme ba blobe babi santé à chafouin lupango foot la rana babi ekota mai to ya pena to pena ngamo na caméra na nga pena na gradi muya to pena to filmer pena lupango na bino etondaka mai lupango etondaka mai ekoma atina fenêtre mai ekota tina katandako oli to ya to filmer yo la qui sont mboule beta pour avoir mboula ndenge opeparanda kuna bino turo so meki lisusu to ya pona l'action ke boy loti boy loti donc Christelle to compena na suka pe to compena ko chiter na ebité mot de la fin na yo ezani en tout cas mot de la fin te mais zaka mo loba mo pona temps oyo to suka ne lokwana na pesi ka batinyo sumbote na remercier ba réalisateur na biso pardon na remercier na yo en tout cas yo na ko peso mbote te po pardon longa kuna des aboye basi matoya na masolo na remercier kaka maman ngai maman Jeanne Kakuta papa Deninga Mete Gilles Bavon les grands messieurs de Paris oye masolo bala inani on na pesi nombote po penda zabo mo la ina solo ya studio te prof mukengesha yo yebi en tout cas tout bon occasion on a solo o na pesi nombote je vous love. Ok, merci beaucoup Christelle. Donc babi boyo qui donc to suki wana minga lo balabine ezate parce que boami qui donc na pesi sumbote na la grande sœur na sous ma grande sœur chérie balobi oleki bango balobi les tsunami de la presse la femme dit patron grâce mbizi na pesi ba gros bisous mon patron César Ngadi balobi Clébo wa toujours Clébo ezo kanga bango si ta ba professionnel si ta ba pro ya ba to mayele loko ba biso ba Pasi Ange Mbou gradi mou ya babi Pasi Ange Mbou zwanga bien Pasi Ange Mbou des longues jambes
Hein, parce que la tête très bien faite. Après Simbo, t'es ma grande soeur chérie, Grâce Mukuna, ma maman chérie, maman Françoise Ngoudia, ma grande soeur chérie, babi Beyangalamete, moi ça mouinde, babi la perle noire, ma grande soeur chérie. Après Simbo, t'es Grâce Mukuna, Grady Mouya Montréal, Kelly Kia, là, gros bisous.